Fatigue. Fatigue, papa. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur Eurotech TV dans l'Évangile en marche. L'Évangile en marche, c'est une émission que nous vous présentons depuis Paris avec mes compatriotes. Maître Chouramboma, bonjour papa. Bonjour, honorable Champoy. Bonjour, le messager Galate 4.16. Bonjour Eurotech, la qualité qui fait la différence. Et donc, je tiens à vous signaler que cette émission va être en lingala, puisque Bandeko Bino Atola Nabiso, bon, c'est une émission compréhensible par tout le monde. C'est pourquoi tout ça la nyon ce format, tout ça la elongo na maloba. Toyo kanara très bien à haute zoloba, boyo ka bisope, binope boyo ka biso, bisoto ka bino. Mais tolingi to banda toyeba thème ya mission à l'évangile à marche ezali nini na ndeko Galate, le messager Galate 4.16. Merci Eurotech na mutuna otu kotuna biso. Merci na banda kona bino beska bazo kolanda biso na évangile à marche. Makamba Congo ezali ya molimo, c'est le monde spirituel qui commande le monde physique. Lelo toza na thème oyo eza ko circuler na neuf munoko ya zairwa nyonso tu una na komi congolais likambo ya action de grâce oyo na no salemate na kati ya Congo et salemi et boti mama ya makambo yango toyo lelo ko lobela bango ke nini oyo e bomba maki na sema ya action de grâce au chef de l'état asalaki na kati ya mboka ya Congo yango to koyeba ko développer yango ya cours émission nabiso. Alors, thème Ezali a développé, il y a Oyo et les cas qui na journée wana action de grâce, tu dis très bien que journée wana les gars qui ezaki pour na Congolais nyonso. Mais ba Congolais ndambo na kolo ba Congolais ndambo. Ya ndambo msusu ya ba Congolais batikala na ngambo msusu bazaki na makanisi Oyo Yabango. Alors, Lelo, donc, Toko Tanga, Ningo Senga, c'est ça? Non. Tanga, vraiment. Oui, avant de banda Tanga, na osenga prière na no leka. Après de Eurotech, autant que biso verset wana, to mekana ko développer ndenge monsieur Galate 16 août koloba. Ezaki loko bouleverser bateau spirituel, physique té. Bateau physique to na besoin na bango té, bango ba comprendre comment ce n'est pas un problème. Biso to lobaka mingi na bateau baza spirituel ba mpongo. Pour voler na biso qu'est-ce qui s'est passé? Pour physique ba mona loko la oh, fallait ya lo bango sala wana bango. Mais ba yo kasiko spirituel. Papa, mais quand on a le samba après. Alors, papa Nabiso Ozali Olikolo, Batoba Kumisa Kombo Nayo, Bandi Mabokozi Boyo, Po Olingi Basala Yango Ose, Lokola Bakosalaka Olikolo, Pesa Biso le lobile ya Mokona Mokolo, Limbisa Mabe Nabiso, Lokola Biso Toko Limbisaka Baninga, Salisa Biso Toko ya na Masenge Nyate, Limbisa Biso na kombo ya Yoshua Mashia Oyo Azali Solo Penzela Bomoi. Amen. Voilà, Torotanga Bongo, na 2 Chroniques 7-14, lui second Bible. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Alors, Ndeko, est-ce que président Fati ou président Félix Tshisekedi y a un qui versé ou bien komela qui est atteint autant? Merci. Namutuna Otikotuna. Toye a une intervention état qui ba homme spirituel ba to ba monaka. Parce que tolba qui toujours mamba Congo ezali ya molimo. Congo pays mystique ezo senga ba homme spirituel ezo senga pe ba konzio bazali spirituel. Mais tomona ki mingi batondi na kata ba stade wana. OK ezali mokolo oyo grand événement ya action de grâce. Mais o batonda ki mingi na kata stade ba comprena ki te nini oyo ko salema. Bomonaki ba o ba bengi ba Patrice bazali kolela oninga basana kolela matanga ezalaki te. Bomonaki baye na fête balati ba kazaka OK fête ezalaki te. Parce que chef de l'état mutu akomelie yango azate. Makambo oyo ya 2 Chroniques 7 verset 14 et comment na Biblia akuti yango y a rien de nouveau sur la terre. Alors par rapport à verset oyo tikoloba, le président il a compris que Congo mboka moko ya mystique ezo senga ezonga na maboko ya Nzambe. Il fallait kutunde pasteur asimba
verset wana atanga yango mais pasteur moko atangi yango zate parce que maboko na bango eza na makila salité mbindo bosoto oyo bazana yango le président de la République a kotika grâce au té apesa na bango parce que baki keno ye aye pas sangisa bato donc ba pasteur tout wana bazali na sima 9% au batondaki na kata stade to marché ba monter 9% au monaki bata ba spectacle ba lekaki wana ba oyo oyebi ba yebi mingi ba divorcer ba oyo ba betaka ba collègue na bango ba oyo ba travailler na bango ba mbata po ba le ba mbongo ya ba action de grâce OK action de grâce ezalaka mbongo te tala yango lelo yo le vrai berger na kata Congo le président de la République enseigner bango mais bayaki ebele bato na kata stade ndenge ba mesana bango nyusu ebele mais bazana kata ba rando bango na bango ba yokana ka déjà te bango na bango ba bomana ka bango na bango ba poison kati na bango mais le président aye alobi mama ya mutuya eza verset oyo na méditer kango mikolo nyonso tu ntango na yokaki na kata monoko na bi a Congo ba botolo na maboko ya bandoki ba kabi Congo azongisi Congo na maboko ya Nzambe mais le président de la République avant verset oyo soki okei na psaume 33 verset 12 okotanga yango vite fait avant to kota développement ya makambo oyo psaume 33 verset 12 s'il vous plaît oyo ka makambo balobi nde okoyeba réponse ya oyo de Chroniques 7:14 au chef de l'État abimisi maman la révélation psaume 33 verset 12. Alors, psaume 33, verset 12. Et l'obinini, balandi biso, balanda, pas comprendre que non, Congo baza kozong songo na maboko ya Nzambe pe base bazong songo mokolo wana. Alors, nous avons psaume 33, verset 12. Heureux la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qui choisit pour son héritage. Merci. Boyoka mama et makambu. Mboka nyonso to etambusa makasa Nzambe te. États-Unis, grand pays, batia Nzambe liboso. Alors, oyoki balobi, heureux la nation dont l'Éternel est Dieu. Heureux le peuple qui l'a choisi comme héritage. Alors, toyebi batumi na mukila héritage batiki la bango za ya ndako. Biloka mukili. Mais eboto la bango toujours barando. Kindoke koti bato bakufi kolo biloko pe bato batikali bakufi mais balobi awa heureux la nation dont l'Éternel est Dieu heureux le peuple qui l'ont choisi comme héritage. Alors président amoni na musika yango tolobi makambo kongeza molimo amoni na musika ayiko boto la Congo o ezalaki na maboko ya bandoki na maboko ya banguza batamfu mbamandona o batonda ki na kata stade mais toka moite discours salemi na chef de l'État visionnaire ya musika trop spirituel parce que Congo est nyoko mingi alors bien pendant mon mandat lembesa masumu oyo esopana na kati ya Congo yo yaba inosa bakufa. Merci ndeko nanganti tokomi na président na tête ya pays et tokomi na pasteur na tête ya pays. Le vrai pasteur. Mais pasteur wana le vrai berger on l'est équipé nzala ya peuple on l'a équipé makambo politique mboka lelo président Félix Tshisekedi a commis pasteur a commis teya les vrais bergers. Est-ce que tokobi mavuma na boumbu na mateya elo buma Congo ya non certes bazo sambela mais bazo salate certes makam démarche à sali ba prédécesseur na batikala ko sala ngote batikala ko sala ngote mamusu po bazalaki na Nzambe te o mamusu ye a présenter devant bato parce que tozana preuve moko ya présentation ya quel Seigneur quel Dieu na yebi ke bouger bato belé ningi saki bato belé président de la République attend la Bible asa chrétien je crois que nous sommes à l'église na bango na ndeko no bakabwana wana azako ki na kata église je crois que là il a makamanzambe verset biblique oya pesi na sepe na ngoya trop tant azo pesa verset biblique wana ya zaki na ba fierté en soi azalaki ni président de la République alaki était occupé kata poste mon côté bato boma bato balia bato batumba bato bo bato vivant te wi bango batikala ko sala processus wana te pour mon akezaki utilité mais lui en tant que président de la République il a pensé à ça que peuple sans pardon asa peuple te quand il a demandé pardon
ezaka pona yé mon côté même na batu nyoso to yebi na mokilo makamba sali mais chose nango grave ezali tant ba côté na kata stade verset oyo non falo ba pasteur ne batanga ngo mamoni ke pasteur nini oyo na kati na bango ako pesa ye atanga ngo comme je suis un président de la République c'est un pasteur pona président de la République représentant le la bongo papa ya ba congolais nyonso. Alors apesi bango verset biblique pona kaka apesi biso verset biblique mutako kota ngo nani oyo papa okabundu alesa tabino moko penda on fait des malèves to gros simbate ba pesi mo oh là non plus bo pesi nani divorce nani azako yemba wana omoni ke yango na sabino ke a confondre bango parce que normal place est attaché na bango mais s'il a fait ça pour dire que na bato nyosu vale ba sala ngo mais bakoki o sala ngo te eza passe pour mutandi ma pardon yango na lobaka na bato alanda biso na émission ceux qui pardon ezaki loko moko pété mais Jésus qui satina ki angelo moko bi ale keno sama ngamba pardon alinga tinda prophète moko sa pardon mais s'il a envoyé son fils unique pour pardon et comment possible c'est qu'il a vu la grandeur de pardon. Alors président de la République a moni yango mona lobité to limbisa makila ya bato sopa oh ya sopate ye pesa ko mona ndenge zo sopa ye moko pas risque mamuso a sopango mais ayebi quand même que bato sopa makila na bango ayebi que les sans cri ayebi bato bakufa ya belé ya pamba na mboka na biso sans problème comment to ko sukola mboka comment to ko sepa na mboka ceux qui te sengi pardon te c'est ce qu'il a fait amoni que ceux qui na pesi bato nyoso tout o ya za divorcé nanu kuta sa lettre divorce était azo yemba na kuti fuku frère Patrice na kanisa ondanza kama apte mena mona beti ba sabo j'ai compris que Satan ba sabo Satan beta ke sabo yemoko Satan ko beta Satan sabo les spirituels les spirituels non wala le kuta batala ba spirituel bata mokile belé nzoto eza na spirit na bundo bunzoto eza bango muta spirituel au moins ne bazala ki wana congolais so landa biso image oyo au moins bato so bazala ki mokolo wana na ba tribune wana tu wana boko mera biso homme spirituel eza na Romuna bato makamba ko koma wana ekolembisa bino non mais siko bato baza na to ba homme spirituel na to ba mutu to ki fanatisme ko sala mais bato baza na miso komona na komona ndenge un président de la République il s'est réduit et il s'est humilié jusqu'à cause de la pasteur ya ko senga pardon na mboka pour version les oloba je serai leur Dieu et puis je bénirai leur pays. Or bénédiction et yaka toujours ne bandel ndenge bandaka na Bible et bandi koto na mutu ya Abraham na ezokitati na mandefu ya ronti na suka donc ce qui likolo eza malam papa toza déjà ya kosep il a reconnu Dieu il s'est agenouillé il a prié nana salango tokoko lo baza mutu ba chance okilte aza mutu ya mais nana kondima okitisa science okilte o matisa Jésus Christ retourne dans quel Jésus version apesi biblique on a ils a verset biblique beaucoup fort hein? Oh. Mais il a pour nanga na monique il est plus qu'un pasteur et loko ya sali ba congolais fois beta ma beaucoup bato to pardon ya sengi wana yem ta ko senga te na vrai sens il faut ba bato ba sali makamane ba sengango mais en tant que père de la nation a sengi pona bato nyo surtout a sengi même na biso dans la diaspora yo ndibi niveau ko fingo to finga ka si ça peut na pas problème il faut pardon nzambe leka tata mukula to finga ba ndiba finga ka wana bana mikie respect za lisute manquement makambeze belé spirituellement zaki bafoué il faut mutu moko atelema il faut mutu moko atelema atomboli Jésus atomboli nzambe devant bato. Ok, papa, et ça histoire moko mamusu to moni yango pété pour salami na Congo. C'est comme l'histoire de Lumumba. Nous les Congolais tout le monde yango la normal. Mais quel va payer Afrique ba qui est Lumumba? Au ka chair de poule. Parce que comme c'est Lumumba na biso, c'est pareil avec le président de la République. Alors ndeko nangati nalanda ki foma na bokebi bana ya base ya IDPS, bana base ya IDPS babi soki Tshisekedi Félix abongisi mboka oyo te, tozela ka retour à Jésus retour revient, Jésus revient bientôt. Donc, il y a un chiffre, puisque il y a un homme de prière que Yende Moutouma a simbi bendele, il y a Kobong Sambo Kahana. Verset Oyo Zakoloba déjà, si mon peuple qui porte mon nom, ce qui va Oyo Yanga Bazana Kombo Nangai, Ngi Koloba, Bana ya Satana Bazali na Katia Congo, Bana ya Nzambe Bazali na Katia Congo, Mukinde Totambola Kao. Grâce à Bakaye Bazali, na grâce à Babel Bazali. Alors, Oyo Kibe Balobi Keno, alors bien. To fuka meli bikeko mingi na kati ya mboka oyo. Désormais c'est fini. Makamba bikeko esute to mettre oyo na première place. Bikeko wana zo sala allusion. Bikeko wana nyonso to ezali ba oyo nyonso to ba gouverner ki mboka avant ye ba prédécesseur na ye ba lekaki. Ah bikeko wana za bikeko catholique te ne za la. Bikeko ya catholique Gabriel c'est la façon. Homme spirituel avec ma parole codée. Alors il faut de la spirituelle pour décoder en mot.
alors bikeko wana ezali ba oyo nyonso tout régime ya mobutisme, régime ya Kabili, ba oyo batangisi makila ba innocent. Alors pendant mandat na ye, po Nzambe ayoka losambo na bino. Outi koyoka mo bien balakisi biso ke na Psaume 33 verset 12 et lobeli po bo sepela ere. Il a kisi faut botambo na Nzambe. Alors so botambo na Nzambe te, au contraire ya ere ezali malheureux. Alors Congo balobi le guerrier dans le pays na kobi ki sabango na kati ya mboka na bango. Congo za kokufa ye mutaboma ngote et kufi na ba pratique abominable oza na kati ya Congo oyo pe na verset za kolobela. Soki ba balosi bizali na bango batiki ya mabe, batiki misala mabe ando kosala na koyoka bango na lola na kolimbisa bango. Ponzamba yokayo. Ponzamba yokayo. Ko sambele belé la kisinda bazo kote. Ko kile exemple kote. Nzambe fayo ko wana lopa na komikitisa. Ko reconnaître masumu na bino yango chef de l'état sali ndenzamba yokiyo. Alors abotoli Congo na maboko ya Satana, akabi Congo asali alliance na Nzambe liboso ya bango nyonso tu na biso ba Congolais diaspora, c'est-à-dire mututu amoni yango elingi koloba boye. Spirituellement ba chérubin Nzambe akoti masolo ya Congo. Alors mutu nyonso tu oya kotelemela mandat oyo kotelemela ba vision na ye spirituellement physiquement Nzambe akolalisa bato ebele ete na bato nyonso tu oya azana ba rando familial azana ba rando na mutu il faut obando koluka kobongisa déjà na mutu na yo avant o ke ndokoluka Nzambe ya mutu ya lobiete makila ba inosa sopana kawa pendant mandat na ngana zuyango azwi mindo bosoto nyonso tu na ba passer batondaki na kati alati yango amikitisi ye amema fardeau et puis Nzambe to mettre yo na première place na centre ya Congo po toko kozwa bonheur bokoki ko sepela te ndaku oyo eza salite na base mutu akovanda zate sani oza salite même ozana nzala okoli yango te même ozana peta peta ko sila yo. Alors mangamba Congo lokola Congo eza kokufa pona biso moko ba Congolais tozali ba responsable ya malheur ya Congo oya lobeli yango na nation mobimba. Croyez-moi, chef de l'état akabi Congo na maboko ya batu ya Nzambe et puis ba Congolais nyonso surtout asali biso nouvelle alliance na Nzambe po toko ko se réjouir na mandat oyo ye akozana yango pena mikolo oyo koya po toko lobela minongwana. Alors ndeko ko banga nga ezali que lelo ba ministre ba kozo fonctionne bango parce que bon ils ont moins temps mais il y a un moment où le gouvernement est la constitué. Ko banga nga ezali que un jour na conseil des ministres Félix Tshisekedi abimisi Bible ba komi ko sambela. Est-ce que kozala normal? Oui. Et ça ne va pas nation ba nation belé za na makambo wana biso ka nde tozali na bayre biso pro na biso na Congo tozana besoin Nzambe te batunde ba yeli biso ba Nzambe belé tozala po Nzambe te tozala ki déjà na Nzambe na mona Congo wana ezala ki déjà béni batunde ba yeli biso ba Nzambe libanda bitumba ya ba Nzambe na kata Congo. Donc il fallait que y a tellement à l'oba. Donc s'il est possible na réunion mais États-Unis ça la rani États-Unis tchaka liboro na Bible président surtout azolo bana Nzambe to croyant mais wana izali na Israël par mboka nyoso na investiture ba tchaka ba gérant na Bible mais pas na conseil des ministres puisque à la lire où vont les choses ndenge yé azolo telemela bango peut-être puisque déjà à sali ba pasteur délivrance ou à sali qui on les a le droit c'est ça délivrance à délivrer ba pasteur à délivrer bango spirituellement mais azali pasteur azali consacré na lobby donc yo za na besoin tous zalaka dirigé par ba ministre bandoki ba sorcier ne te ba kala papa moko ministre bimaka bana na ye papa moko na zolo moko ezela discours obisoto na kata ba mangoma ezali oyo kasi on a zo ça ba monde il faut pas délivrer biso biso na mboka wana tout est renversé na lobby yo za na besoin na ministre wa ko mana bana bango ba silisa batu na famille ministre faut ko ta réunion ministre bo sambeli nano soko za ndoko ko kangamela kaka wana il faut pas que na bango ndenge wana parce que milimo moko ezala bango wana nde bateka beta bazaso na beta d'âme normalité. Il faut que mutu moko jour nana ko sepela kutu bongo réunion ministérielle debout ozala musulman ozala onani tellement na wana prière vous priez ensemble ça fera du bien boyembi na nzembo intro nzembo benane ya Nzambe ya kumbama après na si ozala leçon morale na batango melona bi non on n'a jamais vu ça c'est comme ça va se passer pourquoi omoni mutu tango aye ko mema bino na train o ezala kité omoni makambe belé na Congo les gens n'ont pas compris non na vanda ki nazo kanisa omoni Noé po abiki sa Sodome na Gomorrhe iye kaka mutamone ba ange wana ba tu amona kité
ayi alobite bato le kabata ba ange boya nan bo fanda bolia bomela bato biso yo bimisa ba yumo yo ba nyamo ba fanda ba nani yo biso makambo te mais c'était la solution ta kwa ya ba kendaki tango yindaki bango ba kozwa ka lot na famille bakei au monde président de la république nzelo ya mei ba congolais lelo bato bazaka na miso azo complet place zo kende mais bato baza na misute na benemi ya oyo balinga parce que po okoma satana po okoma kosala misala mabe fo linga na makambo wana bango lokola balinga makambo ezali lokola mode de vie na bango bako linga prière te ça dérange mutu moko azali na 1000 femmes a priaka te aza mutu bakabesko ko mono ile makambo prière c'est ça les problèmes to kozala nango mais bonne chance nango ezali ke mutu ya meyi biso na nzela oyo eza nzela moko mi mobutu azako loka makambo nzambe il n'a pas fait ça. Papa, ils ont mon eza blague ko humilier Satan ou bien ko humilier batu ko humilier Satan na miso batu ndenge président Félix Tshisekedi asaine ngona soko alaki muto ba pacte secte azaki muto ba kabebele certes mais a humilier na miso batu ndenge ngona yo bi Satan o bi po muto ka nango Satan nzambe la kadi humiliation alaki si benda même na mondo to bana tout à fait donc alaki donc o moni ndenge roi moko salaka roi Assuris alobaka na mboka na ye na mboka na ngamo mamutalo basuli kamuté à part Nzamba Daniel parce que c'est lui qui sauve, c'est lui qui bénit, c'est lui qui délivre. C'est la même chose. C'est la même chose. Alakisi nasa mabele. Alakisi na biso to monana. Na bazo monana te que il y a un Dieu qui est puissant, qui peut faire quelque chose. Mais si nous reconnaissons nos erreurs, nos faiblesses, nos fautes, parce que nous avons fait les gens de Dieu. Comment on peut dire à Mobutu que Santa Tomoto que Mutasala ka Santa Mokili, il faut nous en permettre. Comment on a chanté à Kabila, Raïs, Oumela, tout cela, Batamokila pas en pam. Comment on a chanté à tout le monde. Alors aujourd'hui, lui, il a dit que non. Tu peux si bon conservateur à cause de la bacondité. Remettons la gloire au Seigneur. Parce que la Bible dit l'honneur c'est à l'homme, mais la gloire c'est à Dieu. Moutakoum Koumana a son gloire en Zambé. Donc mutu ela télé na kata église on a pasteur c'est ba okumise bemeno a 2 secondes comme Nzambe to moni ba on kinga kati onyo so bensa na ngati bazaki a genou na éviter bazao sambela bazao vénérer yebisa ba docteur ba ingénieur vrai sans samo yango wana bazako vénérer nani Satan bazako vénérer Nzambe un homme impire to kolo bana forme wana ne ba misérable kan fire donc un homme impire et Satan incarné. Mais bango bandimi bakeko fuka yuso mona muto fuka melaza mande fois pembe ndengona azuma zopa nora salitache si na Satana mais mutu moko yena papier pas mana stade papa obike batu ngana sepe na batu balela ki wana obito na moi batu azolela na batu mso comprendre makambo bien kolela solo te mais besala kolela te ye kolela vina e kolela vrai kolela lile na kata mutema alors ndeko na ngati question na ngai elingaki et nazana ko banga puisque to monaki Laurent Gbagbo oui que moi c'est nazaki muto prière makasi Laurent Gbagbo tant ba investir qui est donc azalaki on a Bible comme aux États-Unis le bon on a Bible je jure fidélité nanana et c'est Laurent Gbagbo tous les dimanches en église muke yé na moi si pas ya bando ben na malé dimanche na yété naza trop occupé dimanche pas ali moi atiki moi c'est na yé moi si mtoko ma en église pas moi c'est pas bendani asali groupe de prière mais est-ce que na Congo neto bana lo sambwana pendant 5 ans et kozalaka ndingwana merci puisque na yoka a décrété une journée à prière chaque année merci na question autre koloba oya mambo ya Laurent Gbagbo na mwasi na yesu kivone wana yeba hypocrite a reçoit grâce na miso nzabete ni magicien parce que nzambe mukatinda keto que nous soit magie mais ndoki ako reçoit grâce ce qui depuis éternité et stangama que non ndoki a reçoit grâce pourquoi ndoki aza innocent ou innocente ba pese ki ndoki ba bébissier pour na mutema mabe mais moi ça Gbagbo ozo koloba malgré joie qui hypocrisie Nzamba finir ko lakisa na liba na libanda ko prêter serment na Bible c'est normal ndeko question to na est-ce qu'elle va conseiller le ministère est-ce que ba on ko sambela et puis ça mais pourquoi ceux qui vont prêter serment pendant au bozo il y a investissement na c'est obligatoire normalement mais hier à la lire vont les choses on nous a beaucoup mieux na beaucoup ti na mutu Bible liboso les présidents Congo ils ont laïque Congo ils ont dit que non tout fois à la évangéliste il faut à la non oyo musulman baza bampe valongo baza muna mutu azana ni nae mais ce commis même na niveau na kati ote ozongela idée na on même ndenge zaki na stade wana bandeko ebele bakomaki babi mais non ako sangisa puisque bamso ba yaki wana
na kobanga ba bibongo il faut que ça mais na kati wana ba musulman bazalaki na kati wana ba maikari bazalaki na ba te bele bazalaki wana mais ba yika na kobanga. Mais donc pays est sous laïcité ou merci. Merci pour nous attraper. À ce qui concerne Gbagbo, azalaki na mauvaise conseillère moi sinaye. Oyo amemi na mission na nzela oyo azalaki na ngoya droitier. Alors na o lobby que non ba tu es belé ba musulman banani bayaki nzamba za dictateur te. Atika mutu asala choix. Ce qui ezalaki qui a imposé ba tourner lobby que ba toazo ko banga na banze ngalo ba que non musulman ko yate catholique koyate, pévalant koyate, ngunza koyate. Ba nose action de grâce libre na mutunyo surtout yaka. Mutuye moko longaki na ndako na ye ayaki pona action de grâce na kata Congo. Ben inscrit ba musulman te, ni ba catholique te, ni ba kimangiste te. Ba ye parce que ba yokaki kino action de grâce, ba ye bango moko. Mais maman makango tango ba ye, croyez que le kana bango, mais eleki bango te ba basali discours à prédication, il y a 2 chroniques 7-14 était. Et bimi na mloka chef de l'État, on a ne salemati. Balobeli bien humilité. Balobeli bien ko reconnaître masumu. Balobeli bien ba oyo bazali na elembo na ngai. Eniki koloba ba président ba leka liboso baza ya nzambete. Parce que baza na marque de so ya nzambete. Alors, le kola yé aza l'identité ya mwana nzambe. Aza na marque so. Assez humilié, alati masumu ya ba oyo ba boma bato ya boma kite. Alati masumu ya ba oyo bazalaki ba faux gérant parce qu'il y a géré un boganate. Alobi, pardonne-nous parce que nous avons mal géré ces pays. Est-ce qu'il y a géré un abanika sikoyo? Ba o banika ki boso ba gérer mabe parce que bomengo pesa biso to gérer mon mabe, pardonne-nous y compris lui. Alors na memi masumu ya batonyo surtout panda ya manda nanga oyo na sali alliance na yo nzambe na Congo. Désormais à partir d'aujourd'hui, il va nous en avoir un moko ou début année ou fin de l'année, autant nous célébrer Nzambé. Oui, Congo je Nzambé azana na centre masolo. Ba oyo nyo surtout ba fuka mena kabikeko. Nongo lobi et pas ya Kabila. Certes, baza ba idolâtre, baza na kata secte ya Kabila. C'est normal ba fuka mena Nzambé na bango. Oyoki ba lobi que non c'est fini makambo bikeko. Bikeko ezali ba o bazo ke no fuka mena Kabila ne ba fuka na pe Mobutu, ndenge ba bineli Mobutu tilelo na Kabila. Alors yé ko si ça ma solo wana ko Congo ezala libéré. Le jour wana Congo ezala ki déjà libéré. Na ba passer wana ba sengeli bango masumu oyo bango mo bakoki ko senga yango te asengi pardon publiquement abombamite abatamite alobi yango na miso batu nyoso tu oyo ba passer wana batondaki bakoko sala mwata mukete. C'est-à-dire c'est une chose ya précieux. Bravo, coup de chapeau na mambotali ya chef de l'État. Non, na nenga na bakisa mukene kambo nenga utolo ba makambu ya nengo lobi prière wana batu bazalaki mboka bazalaki ba nini dele ba misema na balaki tala mo makambo tuzo sola ezana batu moko mona ye Shadrach Meshach Abednego banzambe pe bazalaki ebele na bamboka wana mais pour batu ba comprendre que il y a un Dieu qui est tout puissant ba référent qui na bango est-ce que ba misema bazalaki te ba bouddhiste bazalaki te na mboka wana pourquoi ils ont crié nzambe ya Shadrach na Meshach na Abednego parce qu'il va montrer qu'il est très puissant. Au moment de Moïse, pourquoi les gens ont crié Nzamba Moïse? Ils ont vu ce que Dieu a fait à travers ces dieux de Moïse. Bamoni pena ke banyo kwa mibale moko zo mela muninga bamoni mer rouge et fungo bamoni ke azana différence ya Nzambe par rapport à banzambo biso to zana bango. C'est ça ce que nous oh ezana Congo yango wana. Donc ngolo bateke bango balobi point non mutunyo so ye wana ce qui point commun na biso akore ezaka ke mboka ezala malamu Jésus Christ azala élevé parce que Nzambe tanga tala biso te ko Bouddha au musulman na ndimite ya muna ka muta krena lenge na ye na ko bunga na malamu siko biso to mona ko ngana za muta kingani Nzambe tala kama kamona te l'erreur alors à ramener siko batuna voix wana que peu importe ma divergence na biso ba ethnique ba religion na biso to ko se mettre autour d'une table to biso to de Nzambe moko donc ezaka nenge Masou et Jonas et Dinda. Bible lobby, chacun implora Dieu de son Dieu de sa façon. Pour bazako bela bela pour nani. Pour ba dindate et c'est ça qui les somme. Te mutremdo bela nzambe na yo, belinza bena ye, belinza bena ye. Mais muto azaki na solution pour makamane kita ezaki Jonas. C'est ça. Biso belelo mutremdo bela besoin à Jonas. Voilà. Mais Jonas n'aime pas solution. C'est comme le président Joseph Kabila, le président Félix Tshisekedi. Donc, il y a une minute, chacun peut implorer son Dieu comme il veut, mais
Solution de Zoluka, et ça yenda yenango. Moi, c'est ça ce que les Congo fait. C'est ça la solution de notre Congo. C'est ça. Alors, Bandeko, Tomo Kende Malembe na Suka, Masolo na Bison Ndeko, Suzanne Kamboko Bakisa, Malobesa Panayo. Alors, na Kogrevé et le Komoko Boye, Yeba Keno a déclaré Pebitumba na monde spirituel. Parce que ba o baleka liboso na ye, na wa kutaki na kata régime oyo, bazana nzambete, bango bazo sa la satana. Alors, il y a la kisi identité na ye, publiquement, ngai sikoyo na kobatama epaya na nzambe. Alors, mutu oya batame epaya nzambe, armée céleste ya nzambe ekobundela ye. Alors bango lokola bazana kati ya soloka bako s'engager pe kati ya bitumba la kisi combat ezali éclaté ye a préféré refuge ya malamu epai ya nzambe po nzambe abomba ye na mandat oyo azana yango oyo bitumba eza makasi sans nzambe akolonga te na batu o baza en face na ye o tokolo ba congolais yango wana. Voilà première chose. Et deuxième chose, alors bauti ko relever awa Sadrak Abednego na Mishak mais bazala ki na kati ya pays ya Babylone oza conduit na Nabucodonosor les vrais magiciens ba occultisme bazaki na simana ye royaume ne zaki conduit lokola royaume ya Kabili o eza conduit sans nzambe mais esengela ki kaka batu moko mine baya baloba keno pesa biso ndunda na mai tokolia misuni na yo te parce que soto le misuni na yo tokoti na alliance na yo moyen biso to loba ezate moyen to sala makambo to yeli ezate babuyaki kokota na bondoki ya Nabucodonosor balobi pesa biso ndunda na mai biso to ba meme to liaka ndunda to liaka matiti na mai ezali oyo siko Félix a répondre mukilike ndebo ndo bakeno nga na utaloge ndebo bakeno ngai nazali mutu ya ba science occulte satana ningaka te ba baisser publiquement satana soko zo saela ye okoko loba publiquement te keno ngai lelo na poni nzambe na tikio ça dit combat a déclaré ngo tokotala sikoyo Félix azana kanini kaya nzambe ou kaya satana mais le quoi a déclaré que no Congo na personne na maboko ya nzambe ngai na sala alliance na nzambe ça dit congolais la pongi sepela nzambe ko sala sikoyo nettoyage ya ba tout le faux serviteur na kata Congo nettoyage na kata classe politique ndenge asungaki Salomon po akokosala politique ya Congo na ndenge elongameli otokolo ba congolais. Alors ndeko moi liloba ya suka en tout cas na remercier mingi batyo so azolanda biso liloba suka na ngeza kaka na minute oyo président Félix c'est comme un Daniel omoni mboko mbesala ki défi est-ce que yo makambo sale ko réussir na nzambe wana baluki makambo ti ba kubakira libula ba lion mais ce Dieu là alakisaki mboka mobimba ke yenda za puissant pour kanaki gela ba lion bozo mona bena ba lion baza 4 mais tabo bwaki Daniel na 4 comme iso ke belé de la minute oh c'est lui le président oh eloko ya sali a monter défi na mon ebika ko échouer pour nzambe pa ko linga ko tika te muto atomboli ndengo wana et surtout le ko za président de la République akitisaye a ko linga te donc obstacle nyoso ko za le ko la ko za escalier tout ça na bino o ko bano mona nyoso bando lekele bando so ba tiele obstacle escalier a mati so ti ya ko sala ba 10 ans ko za la wana pour na a reconnaître nzambe wana. Merci na maman de 5 merci na Carmel et Carmelia Christy Vimboma Melvin Mboma na Luanda Denisia na Paris Blessing merci mingi na batnyo so balandinga surtout ba sportif ba chrétien nyo so baza de partout ba bolanda émission au évangile à Mars bolanda émission yo même 2 ou 3 fois pour comprendre philosophie et idéologie oyo spirituelle en tout cas pour comprendre que tous en abîme ensemble. Merci. Merci à tout le monde pour avoir suivi notre émission Bandeko Balandi na ibite Suzana Liloba Suka Ndeko Nancy au succès qui déjà le président de la République atikala na liboka mobali ya Nzambe benemi nenyo surtout akonyata bango na seya makolo na ye otokolo bela. Merci bino Bandeko Balandi bo liker bo partager massivement bo s'abonner aussi bino pour découvrir ça pour la première fois et nan bo s'abonner cliquez pour s'abonner et surtout sur la cloche de notification située à droite de s'abonner. Et donc vous allez recevoir notification régulièrement chez vous et puis bon, vous allez commencer à nous suivre facilement et à très bientôt sur Eurotech TV. Bye bye. Bon dimanche. La vie c'est un combat. Non, c'est... Non, la montage, là.
Nye Mobutu ni pas lever la gaba ni pas bela gaba ngoza abi bo sukula gaba mama bo ngabo sukula gaba sote Baba